tout sponsor il y a sponsorisé qui concert Fally Ipupa Bralma produit dans mixing class batie bâche na bango na sima croyant que bato bafanda kuna na sima te et tout concert bani na bâche et monanité mais ya wenge to mona bâche bandeliti suka ya concert bakota na ndenge babimati ba muto mona bâche bene kangati wana tout mais ya Fally Ipupa bâche ya mixing class et monanité. Et refoulé, c'est-à-dire refoulé plein étouffement, il y a un peu de étouffement. Ce que bino moka bolo bakeno asala gim piaka. Ce qu'on piaka mutango salim piaka. Ce que bato bakufa sous étouffement comment yim tasala gim piaka. Voilà le belé bakota qui pété un air mon abi mais il y avait déjà oh bazaki dehors bazala ba billet ba quantité. Ce nom mitune qui se compte na bimili banabi bato nyoso bali bando. Ce qui ba côté na 4. Tu peux imaginer bato au mata anet na 22 awa. Oko ba otindika yo place ezate. Bazo tindika kende lukasika a place ezate bato awa place ezate. Parce que bato bazaki libanda, ce que sur na bedu et que ba sur ba kotaki. Ils andeni bato tina sima podium. Ouais, maboko makasi. Ouais. C'est-à-dire jusqu'à présent, baolo baki ba mort en poso bato ba kufi. Awa na kata lopango ya stade martyr na clôture ya stade martyr. S'il y avait déjà au bakufaki. Ba mort que ça pembeni. Il fallait d'abord le liboso au sala pour que nous tala ba mort que ça pembeni mama yemo. Tozana kalembelembe pa ande ba na mort cinquantenaire ezawa mort ngengi ezawa. Maintenant, et le nini basali d'abord, ce qui est soi-disant, il faut d'abord commencer par vérifier la morgue, si c'est vrai qu'il y a des gens où bakoufi na concert Fally. Ceux qui payent batouango bakoufi à solo, selon batou entre guillemets, n'eng ba roloba, bazo confirmer tout le monde ba image te bembe pena que mutadaye pena sali comeback ou pena bien tout monité. Maintenant, na n'eng ba roloba là, ceux qui sont bongo ke batou bakoufi. Et c'est batou bakoufi na data stade na 4. Banzete martyr on a bien appelé image banzete mais n'habitez pas parce qu'il y a déjà au salaire à la 4 martyr vous allez chaque jour au monde qui ne remarque vous avez au midi mbika ou comment baba kimi akimi oh avoir Jacques na yisoki bunagan et bunagan a tisoki kodif wapi bunagan soit question la voiture question bunagana soit que ruchu soit que wa biso wa bina yoki ba ke luke na parler na yo midi mbika faut pas joyer ba yo midi mbika jusqu'à ata air mukoloto ya ki sasa la fille là le bikino Fally aliende kona bango to ebité bembango kufaki wapi na stade martyr oui et qui na morgani banani bazwaki ba registre parce que kolongola corps kenango ils a faut banani basala ba registre basala makamutu na morgue qui ndaki est-ce que ba confirmer que non bembe outi na na stade martyr ou comment tant zo ba ke Fally a monika mutolia est-ce que Fally pour pas satana Fally pour pas yaki pour lia ba tout yaki pour PC pelisa batu yebi ko lia mutu hein papa yebi ko lekisa mutala yo la famille na ngai te ozala contact soit na batomi na bato butu ya famille na ngate yo olianga na ndeni yo sa olia mutu eh papa yo fa longo nan ande ki satana to comment na ebité yo bato o qualifier Fally to ba so Fally na niveau mon na ebité
ils sont déjà des tous sur le ribola qui sont déjà votre botala une sœur azolela de kona kufi ya bimisa mabeno fali omona ki mutolia kaka mutu na binde mwana ndeko na biso bwena bwebana no ba makoxis ba keina bazali wana poignou le bango te kako yo lela biso mwana na habité est-ce que peut-être ba mususu bambo ba famille landi bango te ba jour à concert ou comment papa tu es qui après Makambo nazo répéter après événement à Fali Poupa il y aura des détracteurs ou bako changer ba langage ou peut bako sala ba campagne mabe contre l'artiste. Merci Nabana monde entier, partout dans le monde à travers Concept et Touch TV, votre chaîne d'actualité. Merci de la confiance pour Pesanga. Vous continuez toujours à partager ma vidéo, à s'abonner massivement à la chaîne de Concept et Touch TV, la chaîne d'actualité. Toujours avec Alex Ngandou, Mona Moulouba, les Benjamin de la presse, Mona Maman, autrement dit. Mona Nzambe, merci à les Vikings Visuosa derrière la caméra. Merci infiniment à Maman Fille. Maman Masolo, il y a Papa Oda, c'est Milan, Patrick Trifazé, Courant, il y a Chine, Gombe, Nagombe, 32 ans de pouvoir. Un grand merci à toi, mon vieux Guy Bokopo, le coup d'œil, jamais rata. Merci infiniment à le jeune boss, le fils du pays, Apa Chamou, Pémoina, Maman Linda, sans oublier l'ingénieur Dominique Yalanda. Depuis Luanda, à Zolanda, je pense, Nabatak, vous comprendre que Tozana, Petit Zach, autrement dit, Tumba. Il est vraiment invité dans la carte stade. Sur la PK Masola stade parce qu'actualité, c'est un stade. On a Petit Zach, les Vikings sont au même langage. Font déjà sont invités dans la Petit Zach. Bonjour. Ouais, bonjour, bonsoir au moment auquel l'internaute basé par Pierre à travers le monde bonjour Bissot. Et vraiment merci beaucoup. On a profité de l'occasion de ça. Merci d'abord à l'équipe Mobimba et à presse eux accompagné qui artistes et musiciens et fallait Hippopadicap la merveille entre autres honorable Zakari Bababa Souchia vraiment Zakari Chapotaki et Molandami Nati Lokole NL Fiston Koloke Tebele Kaki Akewa Yves Njoli Joka Kabengele vraiment c'était vraiment très bien vraiment encore une fois de plus vraiment félicitations à vous et félicitations à Bissot tout corporation Mobimba tous ceux qui ont accompagné artiste pour la réussite totale naïe vraiment on a profité pour l'occasion ça merci beaucoup na bato basungara Zakari Mwamba des pros de loin na moni bongo boss des boss Yannick Kinia Rombox l'homme qui détient le drapeau na gata Souda Fona Yannick Kinia motomoko extrêmement beau pourquoi pas Trésor Mouchi babi Trésor Mouchi le roi des Mekato Fondation Mouchi balobi Fondation Trésor Mouchi moi na ba maman vraiment merci na Kachomongo Patuchi Nemo vous vraiment vous toujours nos faux moulin vous avez soutenu Zakari Mwamba boss des boss Pablo Kini dispensante les seuls ennemis qui déclarent Kangi Masona Luanda wana au gouvernement angolais ça la confiance merci beaucoup na vraiment Pablo Kini merci na sénateur Nzambe fondé Pipi de Lyon Mohamed Mouleka le sénateur de la ville là où repose le cœur de Charity Mouleka papa ya batu Elisabeth Mosekana Akim Mouleka merci pour notre soutien na bino merci vous êtes tellement belé na yebi que Roger Ndonga le colonisateur grand frère merci coup de chapeau à toi Roger Ndonga le colonisateur pour vous qui toujours wana au fond moulin pour la réussite totale et événement à Fali Poupa merci. Voilà, merci beaucoup Zakari Mwamba. Ozaki parmi bateau Bozalaki s'il faut le sécurité ceinture bateau presse pour pena Bozalaki attaché pour le marketing promotion et événement autour les week-end passé à Fali Poupa. Au s'organiser qui n'est parce que tout le monde est belé pe abandé comme ça presse pe se plaindre que non nzebo pona ki bilonia pona kaka na habité so ezaka le roi mamba wenge pe batu musuba kota ki te pe la Fali Bouke non bongo koma. Non Kutu Fala Azaki ouvert pour presque tout. Baya ba participer ba badge ezalaki c'est-à-dire normalement na nombre de bateaux bazaki ciblé na bateau bazaki ciblé na stratégie il y a communication ba sélectionner qui bateau vraiment ezaki bazwa ki bateau tout ba sur ba journée seigneur sous mais tout ça combien on a ça na YouTube na biso na TV tout on a tous à la combien de personnes il y a on va cibler qui quelques personnes oyo bazaki na kati ya labo quoi il y a labo la communication mais rien n'empêche pour na batu misusu bandeko misusu ope bayaki bazaki ba badge pour na ouvrir événement pour na kozala et tout qu'on a accès na kati ya stade des martyrs et ça que no ba pona ki ba tutoni té et ça ne le retour et ça la faut moi groupe mo restreint o kozala wana pona même pour na ba stratégie mususu et c'est un mutu no suté parce que to ebi mutu ba mutu té to roye ba mutu mais oyo zo kanisa motema ne to ebite yango moni
baluka kozwa quelques nombre ya bateau oyo tozalaki wana mpona koluka kosala mosala po lelo tozala na réussite totale quoi. Voilà, pour nous en réussite totale événement les cas qui week-end samedi Léo toza déjà lundi. S'il faut copier cet artiste 5 points malgré aux acquis na 4 parmi bateau communication au PS artiste combien d'événements de l'écart? Sur combien? Sur 5 cas. 5 sur 5. Coup de chapeau n'a fallu pour pas aigle de la musique africaine au lelo, c'est-à-dire à l'obaki et Stade Marty Wana ont retourné en haut. Voilà les cas. Après combien des années où Bakoulout Beta Awa entre autres Ranson, Jibem Piana, Kofi Olomide, Papa Wemba, Kester et les autres où Beta na Stade Martyr et 8 ans n'andenge réunification il y a vieux baïk au pesa biso ba pesa ki biso et voilà le sikoyo o ngai en fait si bato oloba na mona ina commentaire mutu mo a commis reposer en paix 4e génération car les guides de la 5e génération a eu déjà flambeau qui est fallu pour handicap la merveille aigle de la musique africaine au lelo a poussé musique na musika au lelo avec conquérir le monde parce que basta da beta libanda biso ba congolais bika ba kinwati toara moi bika te wana te ça dit frère Kisasa ya Kisasa ya moi approuver biso de quoi il est capable et atie bar likolo ça dit autant la skoyo ba ninga musupe ba ya a betipo ezateka betipo ye moko non ne ba jibe ba beta ba te jibe beta po ye moko a beti non we ba beta za te ngaga we na beti mutu so beta te non comprendre batutu ba beta ka voilà ne peut fallait pour pas beti ezateka non fallait pour pas beti ye moko comme te suki non ça dit génération oyo ya sika oyo le quoi ba fallait pour pas e bazé belé et baya pe ya fungo le roi nzela le roi guide a fungo nzela pona ba misusu pe baya ba beta voilà vous appelez au moins bientôt aux alana pe na rotia pour poids et na ba opo ba roya beta et prochainement. Voilà, là-bas, on va prochainement pour 80 000 places pour tout gradin. Et tout le monde qui déjà 14h, 15h. S'il faut le dire, si Toko Maba, pourquoi avoir artiste Mata, il y a eu débordement à 120 000 et quelques personnes. Malgré on peut débat. Parce que comme qui dans mon moment combien de jours artistes déjà sur scène et puis normalement ba musu ba tient ba commentaire non ba salim piaka concert ya lipamante ko fele ba billet kabami na habité bino bozala qui na stratégie na communication est-ce que vous avez eu des billets au vous distribuer qui na ba quartier na batu aux équipes na gratuitement qui a boya boko ta bo kabola ba billet na habité parce que lo ba matro Nando Alex Toebaki après concert ceux qui réussissent total il y aura des détracteurs au barosala c'est comme ça. Il y aura des détracteurs au Barossa la campagne contre Fali Poupa Yamabe. Soy balobi, Fali Poupa Sala Ipiaka. Et ça va bango moko. Vous comprenez? Mais biso to yagi na stade, na bateau balagi na stade, na ba oba moni ba image. Laissez les images parlent en nos places. Les images et lo ba na place na biso. Vous comprenez? Fali Poupa a réussir na événement na a réussir total na événement na yé. Biomo moni likolo na setalaka masenga force babe en force asenga yango binga la robeta ndule teke non ça que ni na sko ba précaution aux pona pelouse synthétique ndaya ki na ba matériel ba bâché auto mona kana mikila poto mbala liboso to mona ça des martyrs na martyr a fallu poupa voyez batu likolo na se o ezaki non na VIP zoé bana souté zali tokoma qui zali mélanger na ba VIP na biso bato ina laisser passer il y a kota partout et partout il y a reçu partout mais pas zali na bato VIP mutu na yebike bato libanda ana biya $100 mais kota batala yo il y a bato bazana billet balati ba billet na ba beaucoup mais kota batala yo et ça qui non c'était catastrophe vraiment et vraiment coup de chapeau quand il fait le plus il fallait pour pas parce que a montré de quoi il est capable musala sala libanda il y a certaines ba misusu ba contre molema baloba que non ba fanatique ba waro ba fanatique à victoire ne baloba que non ba fanatique ya ba mona na ba réseaux sociaux fallait pour pas a eu aucun soutien ni à Clan Wenge ni ancien patron naie et si kabiso tout yebi a uta aucun s'il vous plaît aucun soutien à mutu
ni aucun mutu moko aleka na TV petit Zach le soutien ba noze la batu ba poster ba lo ba yam so soutenir msusu na CC papa tozali pe na besoin nango petit donc fallait pour parler pe na besoin te ba soutenir ya on ba lo ba ke fallait pour pas orgueiller parce que il faut ba soutenir bobo ya soutien orgueiller par rapport à quoi azali na besoin te ba soutenir amiyebi azali azali na besoin te ba soutenir ko soutenir par rapport au soko lobby oui c'est bien bon soko Monique est concerné autant sous aux la poste tu coup de pouce na jeune frère na yo ya ko lobaki vraiment batutu bo soutenir bo zala nous la fallait pour tout comme ça bani aucun artiste musicien ni à Klawenge ou à leki à lobaki noto vraiment coup de chapeau na jeune frère na biso open azo izo relève na biso et tout comme ça toi Klawenge pardon na kato mo mketo bona ki héritier Watanabe et monsieur Papa Pimbo mabaki ngi jour on les à la béni abi qu'il fallait pour ça bien ils a déjà soutien ba to Klawenge non on est héritier Watanabe parce que fallait pour passer na génération na yi comprendre on a fallu pour passer na génération na yi pour le bipé faut à sincère raison là héritier Watato to atembe goga Kosra Nostra mon fils vous comprenez et raison là oui mon fils Aebi Aebi c'est mon fils Goga c'est que ba wana orchestre moi na la team des fois c'est-à-dire à Saliongo parce que on attend soutien au Luka Goya que ba Kerel moko bezanga mutu na mako vraiment na mona pe sous Bill Clinton ou azam mutu ya génération il a fallu ou alobaki botika fallu pour ba réussir na stade na Bill Clinton avait dit ça que nous fallait pour réussir dans le stade naé botika tenge soki ote bokende boete tout comme ça aussi longtemps baninga mususu ba beta ba sala minene kuna ba poto et tout comme ça maintenant pourquoi pas tout soutenir artiste monsieur qui fallait pour pas mais est-ce que ba grand frère à ta mon côté aleki ne tando ata message ata ya koloba na TVT mais na ba page ba Facebook ezali ba page ba YouTube ezali ko komata ne fils vraiment soutenons nos jeunes notre frère qui est fallu pour handicap la merveille. Attends, on a TVT, mais dans la page, tu peux même publier quelque chose au commis à Tabola Moumouboui. Mais on n'a pas vu ça. Ça dit, ça a fallu pour pas, à l'axe de quoi il est capable, il y a Kolobake, non? Il y a un artiste musicien congolais, Oyo, un soutien total, il y a un warrior, il y a un la bonne musique. Vous comprenez? Bateau Bayaki, et ça qui va fanatique, il a fallu pour pas. Oh, Balobaki, il fallait pour pas. Et tout comme ça, fanatique, il y a fanatique, il y a Bombama, tout ce qui y a des réseaux sociaux et tout comme ça. Mais voilà le cas. Musique. Bayaki, Kota, la Fali, Bayaki, la musique, la Fali, Bayaki, comme on a spectacle Fali à Bombela qui Batou, ou à Pessakibiso, dans le stade de Marty, samedi le 29 octobre. Voilà, aujourd'hui, là, aux hommes qui ont des réseaux sociaux, aux hommes internet, tous les gens ont des pages belées, des records. Il y a des bar likolo ya stade de Martyr tozomona batie ba président Weranson Jibin Piana Kofi Fali Poupa na habité selon yo soit analyse que c'est s'il faut kotala bila bato ba beta pla batondi sanzungo yo Fali Poupa to za 40e mutu so be tchabo classé pena 1 2 3 Fali Poupa ko tia na 40e position bato batondi sanzungo bon kotia Fali ko fait ko tia position ya mutu na mutu tam susu et on peut saquer nos bateaux au sunani ba finga mais ba mesana ba ko finga et ba finga ba meto za na biso ga otozali et voilà mais ngai ça te kena classé mutu na isika na emain biso souci za ka keno réciter à la totale na événement fallait pour pas point barre on n'a pas besoin de ba keno il a fallu esquisse il a fallu l'équipe ya ba wera to ya wera l'équipe a fallu to ya JB l'équipe a Kofi to ya Gingante biso za ka keto accompagner artiste et musicien pour la réussite totale, il y a événement naïe. Comme ils ont réussite totale, non, on s'arrête là. Bravo à l'artiste, bravo à l'équipe Mobimba. Il y a organisation où il va organiser et le couper le kakito, abonné du forme. Voilà, c'est juste ça. Voilà, c'est juste ça. Zach Le Mombato développé toujours. Après concert, tout le monde a vidéo au tambola, page, il y a des réseaux sociaux, Belé Indi. Il a eu des morts. Il y a un concert. Je ne sais pas, une organisation, est-ce qu'il y a besoin vraiment d'informations parce que tout le monde a battu l'absolu. Il y a eu 11 morts sans compter les blessés. Tout le monde a vidéo les blessés, tous les policiers, les policiers dans l'hôpital. Kolobaki, il y a besoin de dégâts, les bandes mais habité. Ceux qui ont la liste de organisateurs, que non, il y a eu autant de morts, mais il y a un stade à habiter. Parce que l'eau trop.
Bon, nga na moni nanga morte, na moni nanga bibembete parce que nga na bimaki et stade tango fallait pour pas présenter disque d'or et tango présenter disque d'or et sili bloqué zo beta et tout consort ni msusu après tellement na zaki na muninga moko maître mukulu et o tozali na ye nde tobimaki na accompagner ti esika a parkaki mutuka na ye et namonaki na ngai namoni te c'est-à-dire ti jusqu'à présent baolobaki bamort yango mpo soki bato bakufi awa na kati ya lopango ya stade de martyr awa na clôture ya stade de martyr si y avait déjà oyo bakufaki bamort oyo eza pembeni oyo il fallait d'abord eloko ya liboso ya kosala kokende kotala bamort eza pembeni mama yemo toza na kalembelembe pa nde baka na morgue cinquantenaire ezawa morgue angengi ezawa maintenant eloko nini basali d'abord ceux qui ezaki soi-disant ndenge bato baolobaki bato bakufi il faut d'abord commencer par vérifier na bamorgue koyebaki si c'est vrai qu'il y a des gens oyo bakufi na conseil afali soki mpe bato yango bakufi ya solo selon bato entre guillemets ndenge baokoloba bazoconfirme te tomoni baimage te ebembe mpena koye moto adaye mpena asali comeback oyo mpena boye na tomoni te maintenant na ndenge bango baolobela soki eza bongo ke bato bakufi ese bato bakufi na kati ya stade na kati ntango mosusu ezakee na kobima soit kozalaki no ndenge ekomaki moto na moto azowelisa po abima e abima avant pour ke no ntango mosusu mpona boye na kopoignarde wana ekozala bato mosusu ntango mosusu bakwei moninga matele moninga etu consort mais soki eza mpona yango oyo biso tomoni oyo nga namoni bavictime oyo ezaki no ntango mosusu bazalaki na hôpital bazwi mwa bablessure lokwa policier moko na fille moko na garçon moko nga namoni interview na bango ke no esalami libanda ntango bazokobima mais oyo nga namoni baza vivant bazoloba baza na pemba wana bombo et tout consort mais ba oyo balobi ke ya bato soki bakufi nayebi te soki les images sont où soit bandeko ya famille baperdre bato na bango toyebi te soki baza wapi to bakei na bamorgue batali kena oui moto akufi mpena euti ebembe euti na stade de martyr na conseil afali poupa jusqu'à présent on a vu aucune image oyo ezolakisa keno moto akufi mpo na conseil afali poupa soit na morgue esongolo to pakala rien du tout parce que tomoni une sœur ba vidéo ezali na ba Facebook baroilisan déjà nde tosolo bolakisa ngo déjà bato baotala une sœur azolela ndeko na kufi abimisa mabe no fali omonaki moto akolia kaka moto na mwana ndeko na biso boye na boye bana no bamacoxis bakei na bazali wana poigne olie bango te kaka oyo oliela biso mwana nayebi te est-ce que peut-être bamosusu bambo bafamille alandi bango te bajour à concert ou comment papa toyebaki après makambo barambo ekoya nazo répéter après événement à Fally Ipupa il y aura des détracteurs ou bako changer ba langage ou peut bako sala ba campagne mabe contre l'artiste la fille là le bikino Fally aliende kona bango to ebité bembango ekufaki wapi na stade de martyr oui et qui n'a pas morgue ni banani bazwaki ba registre parce que kolongola corps pour kenango eza faux banani basala ba registre basala makamutu na morgue qui n'a qu'est-ce que ba confirmer que non bembe outi na stade de martyr ou comment tant azo ba ke Fally amonika muto rolia est-ce que Fally pour pas satana Fally pour pas yaki pour lia batu to yaki pour PC pelisa batu na musique na est-ce que Fally pour pas satana Fally pour andoki yobi ko lia mutu papa yobi ko lekisa mutala yo la famille na ngai te ozala contact soit na bato na bato butu ya famille na ngai te yo olianga na ndeni yo sa olia mutu papa yo fali ngo ando ki satana to comment na ebité yo bato ba qualifier Fally to ba so Fally na niveau mo na ebité otika mona bato forcer na Monique à cette époque les époques na apprécier le son époque aujourd'hui Fally pour passer son époque faut apprécier le son époque non que boya na ba makambo tout consort abomaki ya salaki ya zongisaki e boya na boya est-ce Fally pour pas il peut venir pour aya pa lia batu na ngolu nini to na nguya nini o Fally pour pas ya pa lia batu to ya za nani pour ya lia batu non laisse tomber et batu ba ko ça ba campagne ya mabe contre l'artiste après événement na eta ba moniza recette totale ba luki sika ya ko ba vide rien ba on est no tango pena bato bakumko bima et tout bato bamo bima bazonga na bango allez bazuzi ba photo ba monter sikoyo balo ba ketala artiste na scène azoyemba regarde vide bato asali piak kala bango vraiment les congolais na ebité congolais kala bango
et refoulé c'est-à-dire refoulé plein wana étouffement yango bato bakufi na étouffement soko bino moka boloba keno asalaki mpiaka soko mpiaka moto yango asali mpiaka soko bato bakufa suna étouffement koma ye moto asalaki mpiaka voilà belé bakotaki pété yanga hermona bimeli banda bato bakoti déjà oyo bazalaki dehors bazala babillet bakoti te sono mituna kisi kota na bimili bana bato nyonso bali bando oyo so ezalaki bakotaki na kati tu peux imaginer bato o mata andeti na 22 awa oko baotindika yo place eza te bazotindika kende luka sika a place eza bato awa place eza te sikoyo bato bazalaki libanda soki soki bakotaki ingeza ndeni bato tina nsima podium kutu sponsor oyo asponsorizaki concert fali pupa bralema produit nango mixing class batie bashe na bango na nsima croyake bato bafanda kuna na nsima te etu concert bani na bashe emonani te me ya wenge tomona bashe ebandeli ti suka ya concert bakota na ndenge babima ti bamutu omona bashe pene ekanga ti wana tu me ya fali mpo babashe ya mixing class emonani te tu peux imaginer bato na nsima podium oyo pena kono moko na ndambu fali mpo pasali moko na ndambu asali nini moko na ndambu moko na ndambu c'est-à-dire aigle asali moko na ndambu finex cibangu tembe na biso yango otala peti wana na aigle tembe nie. Passons à autre chose. Voilà, passons à autre chose. Et ça, on a propos de Balobaki avant concert. On a bomba, on a swing, on a un combo. Total, on a vu Marc House, guitariste, on a pas fait rigolo là. On a qui sont qui a fallu à Tony stade. On a mis bien Kamotakala. Sexo. Tambola mutakala ouais le vie filmé na nzete ya ngwana kuna banzete martyr ya ngwana benda pena image ya nzete mais n'habitez pas parce que yo déjà au sala à la carte martyr aux ala chaque jour au mona kinde ko marka uza ki midi mbika ou comment baba kimi akimi oh avoir Jacques na yisoki bunagan bunagan ate soki Côte d'Ivoire bakema pi akibunagana soki voisin soki bunagana soki ruchu soki wapi na yoki bakeli luke na pale na yo midi mbika faut pas joyer ba midi mbika jusqu'à ata mukolo to koyaki sasa mutu to akomona ye sika to akomona ye akanga ya joyer aya na ye na stade de Maxi a midi mbika pardon vraiment faut bien ko midi mbika on me le beau tala munoko betsa masoko fimbo excusez na terme munoko betsa masoko fimbo munoko betsa masoko fimbo siko lelo wapi bato ozela ko bidie mbika taclet pour le baki pourquoi c'est la promotion artiste na yo et siko betaka na orchestre zali non ki bani bango yaka ne ba rater vraiment les Gaulois sont là juste pour critiquer la personne au satika bino de lointain au ça quoi il y a calculer la route bino to calculer vinaye na musique azo sala azo pesa batu. Vous êtes là, vous recevez 30 minutes d'émission, on m'a rattrapé sur 3 minutes, au lobby leader, allez, 27 minutes, Kofi Ngafali. Ok, vous battez vous la promotion, ça les savoir, promotion gratos. Vous croyez que vous insultez Fali, comme si vous dénigrez, comme si ok, c'est rabino. Et ça que vous savez promotion à haut niveau, voilà le réussite total, l'événement. Batusu bataki tembena to komona piaka ya mutu asape lobaki a retourner a rosala boy to rotala tambo ye wana boye po bakisa nombre boye po mon échec mais boye po bakisa nombre bido mo komi débordé bon ça c'est effectif voilà vraiment félicitations bravo à Fali Poupa du Cap la Merveille et ils ont une époque na yo faut apprécier son époque ata ba détracter baza ba rebundisa et l'état ba osa makita pour déstabiliser Fali Poupa le coup mise au mata c'est au mata nous sommes je suis ni porte-parole de Fali Poupa ni son attaché de presse je suis journaliste au milieu du village j'ai fait mon boulot pour tout le monde avec Fali Poupa héritier Watanabe moi na boti mwana na nga ya mobali na pesi ndoye héritier OK je comprends il y a un héritier c'est mon fils c'est pour vous dire je parle dans la salle musala mutu tout oyo aborder nga o muta salinga confiance na osala musala pona ye
naza te que non bato bazwa biso bango ngeno ba journaliste ba warrior ou ba journaliste fali non fallait avoir ba journaliste to fallait soni non et c'est pour qu'il y a mutu toujours tia mutu poids lobby musinga mutu mususu roya to sala ka de même mutu sala pas naie voilà ça te que ba confrère ba journaliste ba conseil journaliste mususu ba ko kombadu ba ko bandi ko sala ba calcul ouais son na 35 ans na ceux qui na 34 ans sont na 35 ans habitera stade de martyr avec ceux qui na 2 ans na 2 ans à carrière solo na ye et JB Piana na 32 ans habitera stade de martyr na ceux qui 2 albums na ye à solo et Fally Ipupa na 40 ans kay ceux 45 ans abeti nini après 16 ans na 6 disques 6 albums et tout comme ça héritier Watanabe na 2 ans abeti plutôt dans 7 ans de carrière na ye a sali 2 albums a zobeta stade de Martin à Agia il y a 40 ans sali au sala effectivement au sali il le mot d'habiter ce qui nzela ni sala qui pour bimela toni na comprendre était na comprendre était vraiment ouais Marlène fait nous 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 attend on de ça blo mo oui ils ont attend ça ce moté oh écoute ça pena libanda moko pena makambo to solo ça libanda ça bo lika bo zo échec bo mon échec te ne bo comme ko Lucas ko créer ba blo mususu c'est dommage ma après pena ba journaliste mususu ba pesa tendance au baké baza ba tu songo ba tampakala na ba mususu bena fandi na yo o baké voici l'échec de Fally Ipupa et la réussite voici l'échec de Fally Ipupa et la réussite de Ferregola la réussite de Ferregola c'est date quand il y a au stade mais stade de Mathieu Zawana et ça yango ba porte bukana ki fallait buki si ba porte stade tout ba osala makambutu yango match ebeta ma vite ne tout ça match ebeta ma vite wa que stade za nango normal match za vite kuna ba msuboya stade yango ezali voilà ba msuboya stade ezali mais tolanda ki ministre na biso ya intérieur hier azalaki na stade du Martyr basali ba constat avec ce qui s'est passé ba scandale le salami à concert à Fally Ipupa abi pas question de concert na stade jusqu'à la nouvelle ordre au moment où biso tout ba congolais tous la sous le 25 décembre awa héritier Watanabe aya ko sepelisa biso ba toto lingara musique na stade du Martyr na ba propos ya ministre concert ya héritier Watanabe le 25 juillet un peu risque était bon d'abord respect excellence vice-premier ministre ministre ya ministre ya intérieur Daniel Asselo et vous avez qui un peu moins trop vite en désordre trop vite en besoin et ya roya stade de Martyr ko sala constat excellence au tiki bureau na yo oyo ki mo mona taba mo tata mutalaki ta vidéo ta muto akufi morgue bobo pour ya na stade de Martyr ça la constant il faut d'abord envoyer les gens qui ne retardent na ba morgue ce qui si c'est vrai que bibembe ou soit disant oyo ki na ba réseaux sociaux qui ba akufi na stade awa ba tie bona ba morgue songo tout pakala pour ya ko ça la constant oyo ça la constant ya nini makambo makasi kutu eza kuna na bunagana kuna oyo makasi kutu kwa ministre intérieur ata mukolo moko to tie makolo kuna la bunagana pour ba comment est-ce que ça se passe les gens mères et tout comme ça butu moi alors bon bandeko na biso ba kuna et tout aussi tawana ya okita kuna te mais kaka ya koya makambo ya Fally Ipupa après on ça la console ba kino suspendre tout comme ça non stade ba tu en vite et beta match so système suspendre stade comment que non pour nous jusqu'à nouvelle par rapport à quoi pour ba concert parce que ba concert événement toi deuxième événement il y a héritier Watanabe soit pour ba nini que non non vraiment excellence avec tout le respect que je vous dois et ok moi un peu trop vite en besoin et yarouya et sur le takutu so les aikuto kitaka na bunagana kuna ingozelo moi bien et yarouya osala constant na bibembo yo monité oyo tindi ata équipe te kitana terrain tout na ba morgue ba tout na c'est vrai que bibembe kufi na stade de Martyr pour na concert a fallu pour rien du tout yo kiti pour na osala concert bon na moni vraiment isa n'a évité quoi n'a évité et voilà fallait pour Alexis Gaza élu de Dieu à solo Alexis qui a pena élu de Dieu à solo on pena élu de Dieu a vraiment élu de Dieu ya solo tu peux imaginer ba pasteur aminé ba zolo la fallait pour la prédication na bango ba pasteur aminé la fallait pour la prédication na bango c'est pour vous dire que vraiment c'est quelqu'un élu de Dieu à ça le concerne a marqué histoire
na vie artistique na ye, c'est-à-dire ceux qui batangi bato ba beta ba stade de martyrs ba retourner ba sala ba plein vango kombo pa fali mo pe aux alawana. C'est ça ce qui est très important, possibilité en route vers Parc des Princes, en route vers Stade de France. Voilà. Voilà, merci beaucoup Zach Lemomba. Tout le monde vraiment vers la fin. Batalio, invité ceux qui message nous que lancé. Là-bas tout au bazo s'inquiéter par rapport à l'IBM parce que tout ce qu'on a appelé la page, même ministre qui fallait pour pouvoir l'interpeller, il faut qu'il nous se présenter devant justice par rapport à scandale parce qu'à respecter ma mobilité, à promettre qui bat tout sécurité aux anormales, vie bas scandale, ministre il fallait pour pouvoir se présenter dans la justice et puis eux qui étaient peu internet tout mélomane ba fan peu ba fallait belé na tout mon famille moko avocat na bango il faut déjà ba qui n'écoute à plainte contre Fally Poupa déjà je crois demain mardi na parquet à Gombe n'habiter sur vos informations tout y a le bezal sur ça. Ouais, on ça ba warrior nyonso pe na bato balinga la bonne musique boza la calme l'artiste na bino Fally Poupa aza superposé ya Niama na ndenga osaranate après récite ya concert naé na stade de Marty Awa nyonso tout bozo ya ndanga ba réseaux sociaux wana eza nango ba détracteurs ou baza toujours na posa ya nuire l'artiste ko luka ko sala ba fausse campagne pour na ko déstabiliser artistes et musiciens et bozala toujours derrière Fally na bino ou bozala toujours derrière ye ou bo prétake main forte bozala toujours il y a lobby warrior toujours d'attaque bozala toujours wana ya keno ceux qui famille moko soit disant toko so pangala so famille moko lingi ceux qui boye sala boye zong sa boye ngana yebisa bango ke ba ki osa porter plainte Fally pour passer un artiste musicien professionnel il a des avocats ana ba avocat na ye oyo ba kokende pour na koluka la dossier si c'est vrai que il y a solo qui va porter plainte pour mutu moi na banga kufi na concert Fally Poupa et Fally Poupa azaba avocat au bokende pour na solo lango et ce que ça bongo bango Fally Poupa na tante que non il y a quitté ndako na pour ya ko se présenter il a des avocats artiste musicien aza d'abord connu na mboka il est artiste musicien professionnel et aza na ba bureau ya makasi bato mayele bantouraye le vraiment ça là et azala ou azali quoi voilà na ça ba warrior bozala bo et vos apaisements et loko ezate aigle na bino taras net na filme bango tembe yala moment bo benga rabino ba journaliste warrior ba salimuna menaliste atanga ba kombo na bino ne habite tanga poto accompagner artiste to ba journaliste warrior ils avaient pour mutin surtout ba journaliste warrior où le mal. Mais quant à moi, je suis là au milieu du village. J'ai fait mon boulot pour tout le monde. Ok, Nazande est vrai auprès de l'artiste. Je suis vrai, moi, je suis vrai. Moi, Zachary Moma, je suis vrai auprès de l'artiste. Exactement, ceux qui vont journaliste, non. Non, ce qui internet, il y a des gens qui ont des quotas, des journalistes, il y a YouTube, il y a Moutou Kambo, il y a Batou Kambo. Non. Moi, j'ai fait mon boulot pour tout le monde, Nazara, au milieu du village. Et tellement d'événements, il a fallu pour te prêter ma beaucoup pour qu'il ait la réussite totale. Voilà, exactement que nous avons traité Bisso, le roi sur le Loroni, qui non, et vous avez un journaliste warrior et tout. C'est Bangonde Mbaebi, et Bangonde Mbaebi, pourquoi le sali bongo, Bangonde Mbaebi, liste va sali, pour nous qualifier Bisso, tous les éléments, pour nous Moututu, pour nous Moututu, mission surtout, dans un événement à Lucas associé, peu d'artistes, associé, peu de journalistes, le roi Bisso poto matraqué, événement à Ekende Liboso. Tozali au pas mon qui a traité biso na ndenge a isolé biso météo sala musala po les événements et 5 photos tia poto tsala poa voilà. Voilà, merci beaucoup Zach Lemomba tout comme na biso na suka batalio message au occupé sana batutu et puis ba dédicace to kabonana. Bon merci na batutu, merci vraiment et une équipe mobile communication na zongeli lisusu oyo to salut vraiment musala pour la réussite totale événement et artistes et musiciens Fally Poupa vraiment merci na binotu et merci na Yves Njoli les boucliers merci na Mohamed Moleka le scénario de la ville là où repose le cœur de Charity Moleka papa Bat Elisabeth Mosekana qui Moleka merci beaucoup na Monique Kasse Momo Kassi la présidente de toutes les familles quinoises la présidente de toutes les familles quinoises merci beaucoup na Rosmi Gouvangi babi Rosmi Gouvangi motema batu ya Kovo na kata Atlanta véritablement social Rosmi Gouvangi Yoyebi champion foot un américain au Congo naza lelo mabe merci encore une fois de plus na Asso Matadi Banque de France Asso Matadi Banque de France l'homme à la barbe blanche motema batu ya Renel Ngindu papa na Dorcas Marco 6 Bladley Matadi c'est-à-dire motomo extrêmement bon bateau aux ana posa louer mutuka VIP aux ana poso louer mutuka aux ana poso somba mutuka
Vous avez posé la location à Moutuka et Somba. C'est-à-dire na conseiller contacter Assomata du Banque de France, l'homme à la barbe blanche, na Banda Loana, na Banque d'Issa, sur combien on a Assomata du Banque de France, l'homme à la barbe blanche au Monae, au Zouamoutuka, au Louemoutuka, au Somba Moutuka, où il y a bien. Openo sombi mutuka na sombi penza mutuka. Moi merci beaucoup na batutu, merci na Kilingole la motema Patrick Amisi na rata Montréal, Kilingole la motema Patrick Amisi, merci beaucoup na Vianel Mbumba elegantissimo, merci na Chini Yong Lutondo, merci na Dario Kimpanga garçon Schengen, babi Dario Kimpanga garçon Schengen, ti lelo na éviter so mambone kanga miga likolo tonde ni. Ti lelo zo komela na téléphone te Dario Kimpanga, merci na tete Tumba Mungé de la beauté chinoise, merci na Patrick Samba le médiateur, garçon capable, merci na batutu bo soutenir des pro de loin Roger Ndonga colonisateur balobi Roger Ndonga le colonisateur, merci na soutien na merci pena na honorable Arnaud Waku motema bata mama Emerald na kata Paris wana honorable Arnaud Waku motema bata mama Emerald Clotilde de Bondo plafond de Rennes maman Clotilde de Bondo véritablement social plafond de Rennes Clotilde de Bondo Jeffa de Britanne nazo lelo mabe Jeffa de Britanne ndenge déjà zo rebongisa déjà ba koli po tinda na agence Wami service agence Wami service par madame Mireille Wakanke balobi madame Mireille Wakanke yo na poso tinda mituko tinda koli o tinda mbongo ça dit ça la confiance na agence Wami service o zone bongo na 5 boulevard on a le numéro 75 018 Paris 16e ça dit contact agence Wami service déjà les 11 euros on a recouvrement les 11 euros vraiment boke notika ba plan na bino tout botika pona azo ça déjà conteneur pour Kinshasa vraiment na ebike biloko na nga o Jeffa aza kotiela ngai ekokiya bongo na agence Wami service ya mama Mireille Wakanke vraiment merci na batutu frère Alain Wakanke ba lui chantre de Dieu et Lubu Yankolo tous à cause la ngoa bras ouvert et Lubu Yankolo ya frère Alain Wakanke déjà single déjà aux touche penalty ba selfie sur na ser Lombo Ngol TV audio déjà clip est très bientôt aux on a Alain Wakanke officiel vraiment merci na batutu bo soutenir ngai merci na batutu pena père Jacques Boké balobi père Jacques Boké merci pour ma prière na merci na Jafar merci na batutu vraiment et quant à moi je dis merci encore une fois de plus na bino tout botali o bo sepelité mo rebeti baku tout ça va battu tout ça parfait bon voilà moi je dis que ça va bagui na Jaout 21 soyez donc parfait comme votre père c'était parfait. Comment nous allons devenir parfaits ou parfaites juste à suivre le chemin de Jésus-Christ. Merci beaucoup na batutu bolandi biso. Voilà, merci beaucoup petit Zeke. Yonda kuno la monde pensela la ranzala terre solo police to bimisi to kabona la monde bagolwa na ba page officielle na bango les 11 si je me trompe pas retour ya Ferregola na kata Kinshasa balobi événement du siècle et ça retour à Ferregola ou à Pauzonga Kinshasa mboka na le 11 novembre au Kolobani. Ouais, l'artiste Michel Ferregola après absence na ville professeur Kinshasa moi batamo ebele via makambo tuna batutu ba Holanda ba yebi et aza libéré vraiment oza vraiment la bienvenue nakata mboka nae nakata capitale na mboko esika afandisa makambo nae esika misisa pena masolo ezali vraiment coup de chapeau na artiste Ferregola ba warrior et plutôt na benga ba warrior bolimbisa ba gauloise ba gladiator ba mutuna ba fan nae fali pour ba warrior de ba ki oyambaye ba gaulois pe boya oyambaya bino Ferregola batula na ba fan nae et c'est pas ça ba les spiritas nae et voilà mutuna ba fan nae et ba oyamba Ferregola et fan terre pour bobanga ki ya za ba fan terre na ba fan ba komi na wana ah soyez ba fanatique ya Serge Oyebi kombo na bango te soyez bon Serge mon résident na habité yo ça na théâtre na bon na été sur sketch aussi ba celle déjà vu de loin la DSOB ah fiso ça c'est déjà sketch on va gi Serge Ayagi pour nango bo celle déjà et mal au triquelé na imika fallait triquelé na imika bangaki banga zo correction. On a l'art fouti imikate au comité ba autorité municipalité aux ana mbongo kutu ata mutu moto ya le instrument ezate ya aux ana orchestre na ezate on va accompagner aux ana mbongo te ya louer nani soki imikango au comité batute ba kondia municipalité le roi JC Kadima bourgmestre commune ya Kalamu Jean-Claude Kadima comité était
c'est-à-dire mbala moko yeno ka mise no galerie au salon théâtre yaki pona sketch bo ça na ba vie de loin na ba saï na ba ladi esobe na ba nani bo sala et après yo mise no galerie et puis so pe mo makambo et ba tu peux ba lobeli pe yo et ba tu peux ba beti pe mo lisolo pe à passant voilà toi attends obeta masolo ba Serge déjà za muto atilane mise ya réseaux sociaux ya ofingara artiste wa leki banda atina maluku na kidiaba na succès na nyonso na makambo tout voilà. Voilà, merci beaucoup, petit Zach, merci à tout. Oh, vraiment, Bazoki, Taya, Kolanda Bisso, Tozaki Bongo, na Zach, Mwamba, Tumba. Donc, merci à les Vikings, Visual Sali, Ketoko, t'as vraiment parlé, Nabino, merci infiniment à maman, fille, maman, ma solo et papa, Audace, Milan, Nancy, Dumba, la reine de plus 33, Yaya, Motonon, Lelo Mabé. Merci infiniment, mon vieux papi, moi, à la carte qui gagne, Olivier Zingit, les pauvres de la ville. Un grand merci aussi à toi, Jojo, Acheni, Awada, Station Express, mon gars, Sirna Peso, Bambo, Tebele, Badjo, depuis Lubumbashi au total abiso sisiko on est battu veut dire kangami na mapata connexion za bien te tondeni merci les sous na riba kuna kata Californie mon vieux me bambongo na Californie na moni les sous na Nathalie Ramazani moi Sinzambe maman na Maila Onia motema ya président William Ikona au total abiso on dirait qu'il y a Colorado d'Anvers vous êtes tellement nombreux maman Safilonga Paperic Bikembele maman Janine Kankou depuis Canada, Hôtel Abisson à Peso Bambo Tebele, Lionel Kassou, mon apporteur de partout, l'ingénieur Pitun Nakata Istanbul, Bambo Teno Place aux Alliés, vous êtes tellement nombreux. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne Concept Touch TV, la chaîne du moment. Vous partagez ma vidéo, ma commentaire, ma bino, na ibsabine pe sapsoka makasa osala musala, so bo fingi toro yamba pekara. Moi, maman, les labino vraiment trop. Vous allez toujours brancher la chaîne Abino Concept Touch TV. Quant à moi, je vous dis bye et on se retrouve à la prochaine.